héritier belé bazobanga spiritualité a fallu poupa. Pourquoi? Sacrifice a fallu poupa ezeki dur par rapport ya ba sacrifice na bango. Butu eza sacrifice. OK. Makila surtout na kati ya monde ya musique. Déjà et pas Kofi. Kofi déjà a memaki fali bisika na ye azala. Parce que place fali a komaki sacrifice o asalaki yango mutu ko atteindre place nyonso akota na spiritualité batali genre sacrifice asala akozalaka plié. Toujours le coulot. Poti o sacrifier papa na maman, bino bo sacrifier parfois ka frère. Obe o sacrifier ka parfois frère en mouvement. Est-ce que okokana mutu a sacrifier papa na ye na maman na ye? Non. Soto landi bien net kota Fabricas. Fabricas abandaki na bien, makambo nyonso koma ekotambola bien. Mais soko tali bien départ ya ba musicien et salaki est moins shit parce que ba musicien ba yebaki déjà place baza. Mais ce qu'on a hérité ezo senga nini? Omoni ndenga betaki stade raté parce que sacrifice o ba senga ki asala salaki angote. Azalaki trop sir na epé trop sir ba viena. Pour ça la sacrifice en mouvement et senga ka album album à groupe T. Mais na kati album no ba mi sepe ba oyemba. O so to landi bien. Toke même na maison mère. Ata o moniki album ezaya wera. Mo mona ke ba musicien nyonso bazalaki déjà na succès. Pesa la force na kati orchestre. Koko to mona héritier a joué et puis ya ke pas ya Moïse Mbiye na site Bethel. Et puis on a fait une église de Simbaraté. Ya on a encore expliqué qu'est-ce qui se passe. Non, ba on ça la accident ma carte accident. Oui. Na kati accident moni neti nani tozongi na mwa muketu fo na entre parenthèses ya Fabricas. Tant album tant orchestre to zingesa la sacrifice à groupe. Et bandai quoi donc to lo bango bien liwa e bandai ko tambola na bana. Et rataki na adada. Ozo comprendre et pas Jonathan. Jonathan aza musicien au Fabricas a raisonné qui même pas ça la sacrifice na ye. Mais ezui yango moni alelaka ye mingi. Sacrifice wana ezaki ya adada. Nde raté n'est pas Jonathan. Ndenge moko pe pas héritier tellement orchestre to senga sacrifice à mouvement. Na kati accident wana esenga ki faut sacrifice et salama na kati mbala moko mais siko liwata ngotamboli emoni muntu te oyi akoki ko sacrifier na kati ezui. OK. Ozolanda. Siko po aveugle ba mission et po ba mission ba komo banga. Oh chemin de Kangoro Ezoué Mabé pas aveugle siko ba musicien na ya salinine tokende pas Moïse Mbiye pasteur pour te témoigner ba musicien ba comprendre que mais mine biso na église c'est kazaki na intention mabete mais tibolo babo maître David ya loba voilà si chemin de la gloire ebima sacrifice et le salam. Ya sika eyende konanga kobukana te na masolo ya agence eza se moko ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ndeko yokendaka mboka ya Chine ozana besoin ya kotinda biloko uta mboka ya Chine po eyela de partout na mboka kozala tala solution po na yo yango yo agence ADBM full service eye po na ba solution na bino nyonso na oyo tali ba frais tous les sortes ya conteneurs ba colis différence ya ADBM full service na ba agence mususu ezandeka sérieux yako kamwa bonzimelanga bandeko nanga na agence ADBM full service otie biloko na mboka Chine ozeli e comité place wapi ba ko livrer le biloko après opesi mbongo ya boyinano ezalate kaka na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ke na agence ADBM full service ba réduire ba frais na 30% bonzimelanga nanu ezalate sotuni ngai okozwa bango ndenge nini il suffit obenga biso kana ba numéro oyo bakoyamba yo pe bakopesa ba directive ndenge nini osala pona kotia biloko na yo po ozwango en toute sécurité ndeko na ngai bonzimela ngai yekeyi oui.
Vous êtes de milliers de personnes à nous suivre à travers le monde. Salut et bienvenue sur Congo Source Télévision. Cela a été toujours un réel plaisir lorsque nous vous retrouvons devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones Android, devant vos laptops, devant vos téléphones Android, comme je l'ai déjà dit, parce que ça nous permet au moins que Bolanda Bisso na Kimia News tout à travers le monde entier dans des différents formats. Il y a objet qui permettre Bino au moins que Bolanda Bisso. C'est un réel plaisir encore une fois de plus, surtout de partager à chaque fois nos émissions, ça nous arrange et c'est le seul soutien que nous attendons de vous régulièrement parce que nous aussi de notre côté, on fait de notre mieux pour pouvoir vous satisfaire et donc il faut vraiment que partage wana ezala bien équilibré. Je suis Ben Mavembo, je me surnomme Messieurs les positivistes pour ceux qui ne savent pas. L'honneur me revient dans cette émission de les co-animer bien entendu avec celui qu'on appelle l'homme saint. Nous avons un invité très spécial dans un domaine très spécial et laissez-moi vous dire qu'il est le reflet de la crédibilité dans son domaine et donc vous ne serez jamais dessus parce qu'il y a à boire et à manger. Nous allons parler de la culture de notre pays parce que vous le savez bien que la RDC regorge pas mal de artistes et musiciens et donc nos artistes et musiciens se conduisent. Mais dans cette émission, nous allons vraiment essayer de soulever pas mal de sujets et ça vous fera énormément plaisir. Je tiens à remercier celui qu'on appelle Simon Mavembo Nakati à Switzerland, Babo Yabasambo parce qu'il est c'est rien et sans oublier celui qu'on appelle Mumberto Sikou, un pauvre qui prend des riches en charge depuis Luxembourg. Je l'ai déjà signalé que dans cette émission, ça sera bel et bien co-animé avec celui qu'on appelle l'homme saint. L'homme saint, bonjour et puis bon début de week-end. Bonjour, Nabalandi Nabisonyo surtout, il y a Congo Source Télévision. Je suis là, l'homme c'est dans un concert, Motomoro Pete Ebili Sumute. Ma bogo pembe na fongolara, ma bogo langa pona lo baraka vérité. Mais nan sengo yambela bin invité moko boya wa obige ben nazo banga e. Ngai. Te nazo banga ete parce que na yebi que il faut abimsande matière. Lelo matière eza. Lelo matière ezali. Merci na ditu balinga l'homme c'est merci na Simon Mavembo de Switzerland balobi. Baboya Basambo Elamba c'est quoi? Voilà comment c'est la guerre Nasuka. Sans oublier Yemoko Balobi, un pauvre qui prend des riches en charge. Mumberto Sikou. Il y a eu un goana, Mami Mukanya Mona Poto ya Tongo. Nasuksa Kanayi. AM Mondabi. Sarah Mondabi Moto Achaka Motema ya Papa Kimia. Et voilà, là c'était bel et bien l'homme saint. Je dis un grand merci à l'assistance Yakabe et pourquoi pas de dire un grand merci à celui qu'on appelle Miguelito Nkumbe Vuiti, il y a Amour Kitoto. La noblesse oblige Mavembo, futur juriste, la grande sœur de Johanna Gladines Mavembo. Notre invité est déjà tout ça. Je salue Hervé Bossitapen et Tolomolo 19 cm Mobali. Et voilà, dès l'entrée de jeu, comme je l'ai déjà signalé que nous avons un invité spécial dans un domaine très spécial bien entendu. J'aimerais bien qu'il y ait une cité, il y a Hervé Bossitapen et Tolomolo Mobali à Fungoué la biso champ et puis sa biso possibilité de saluer cet invité de taille avec honneur, avec beaucoup d'amour fraternel à qui nous disons Yenge. Yenge Kieno. Yenge Kieno. Boni santé, maître. En tout cas, santé kitoko koleka basoda. Oh. C'est makamoni c'est tambola nango bien, naza nanga à l'aise, makamoni c'est ça bien. Basoda minute baza na bagarde mo et tout ba futa ma bien te o mona te. Koleka basoda. Ba futa ma bien te. Siko yanga siko na sa musa nanga bien na futa ma bien. Na oleka bango te nani. Fona leka bango. En tout cas, Maître David, Maître David, c'est lui qui est bel et bien l'invité de cette émission. Mais dès l'entrée des jeux, j'aimerais bien que nous signalions vraiment Bato Barolanda Bisso. Bazala na plaisir wana ya partager, bazala na plaisir wana ya partager et puis ya commenter les bisso, ba suggestion na bino et ça la bisso énormément plaisir. Maître, tokota na ba sujet phare. Parce que na signalé déjà que tu rebêtes ma solo il y a ba musicien ou parfois ba salara ba shit libre na musique. Tu dis que oza muto yo oza accro na marambo etali spiritualité, oza chevronné
Vous avez expérimenté, les gens m'en esquissent quand même pour le vocabulaire. Parce que nous avons quand même témoin, en tout cas, témoignage, ça va. Qu'est-ce qui se passe parfois, Lélo, dans les musiciens? Au monde, il y a shit libre. On peut un exemple pour pousser quand même matière plus loin. Toujours exemple, il y a Marie-Paul. Lecture du côté spiritualité. Avant qu'il n'appelle ça malouba pas l'homme ça. Bon, et là on a goyé bisao. Au moins dans la spiritualité, même au moment où les musiciens, parce que Kanate côté kuna, so Kanate na côté, ils en est là au bawela ate. Bango nyonso bawela ka butu. Po mutu mutu nyonso oyo asala la musique azara na posa succès. Ce qu'on a la spiritualité, tozala niveau par niveau. Voilà. Si peut sur la musique et qu'il rappelle niveau par niveau. Ce qui par exemple déjà tant on a un niveau on a écouté déjà que ben azali kolo nanga. Yeba ke ngape na komo lukana atteindre moi na ben toyokana. Exactement. Donc ba musicien ba wela ka butu. Po butu nde sala ka moyi. Succès na bango ne bandaka na butu nde yaka ko bima na moyi. Si ozobetela nga lisolo lokola ya Marie-Paul. Tango yo ozobeta déjà lisolo ya Marie-Paul biso nyoso toyebi ke Marie-Paul na wera bayoka na ate. Eloko nini ba welela. Voilà. Mutu azala te place ba bebanela. Pe makambo ba welela ti lelo ebimate. Menga siko maître David na oyebisa bino eloko o ba welela ezala butu. OK. Donc Marie-Paul a la si wera place il faut azala. Wera avancer par rapport il y a sacrifice, par rapport il y a volonté, par rapport il y a impact. OK. Po ezali kambo impact bon ndenge naza boye, ndenge na kangi place o. Muntu akoya lisusu te. O kangi ba clé. Oya tikali na sima muntu na memaki place o alekinga. Ekoti simbala moko en. Atozo mona ba mise belo monika areniaki. Oyo kaka koya ko ndima impact koleka ye. Oyo kaka akoya ko ndima, akoya ko signer koleka ye. Ba moko alekimba mona succès. OK. Ozolanda. Très bien. Pendant on tozala net na kati net ya orchestre. Soto landi bien net kota Fabricas. Fabricas abandaki na bien. Makamboni c'est comme ekota mbola bien. Mais ce que tali bien départ ya ba musicien et ça là qui est moins shit parce que ba musicien ba yebaki déjà place baza. Voilà. Vous comprenez? Très bien. On a bengaki déjà bina filé. Tout le baga kombo mbala moko. Ayebaki déjà sika aza. Yango mona itan balongo ya kenda ko toucher mbala moko koti bango ranking. OK. On comprend. O te ba eloko ba welela kaizala kaka butu. Ezana eloko te o bako welela, o bako bongisa te. Parce que zaki moi si Fabuka sabala. Bobe banela nini. Voilà. Ce que zalaki mbongo yo zana mbongo ya zana mbongo. On comprend. Mais tellement ayebaki source ya leader. Ayebaki déjà ko kende ko pointer. Yango moni so landi ba émission Fabuka simikolo alobi nini. Na ayebaki déjà kokwe. O ayebaki esika ye aza. Pe bina fila lobaki ke alandaka nga partout tina butu tina moi. OK. Abanga petit. Nalanda oui oui. Alandaka nga na butu tina moi. Ti aloba butu ezani. Donc ba wela butu nde ocholo bango tout à l'heure. Ozolanda. Ti aloba butu c'est que ezana ngo spiritualité, c'est que ezaki bondo kitolo bango bien. Ozoloba, ozo comprendre. Donc ti alandaka nga na butu c'est que atakaka tina butu tina moi. Bina file soko kepa na alala ate. Butu azala libanda ka wana zobima zokota eloko kimela ndako eyeba te o akapa bina file a lobela ba grande révélation comprendre mon maître bimisa bango nyonso bawelaka butu dès kalongo Villanova ayebaki place maître na ye aza ami bengi élève du maître toli mais yo ndenge ozo mi bengi élève du maître ozo kende te yo zolingo ya koleka maître ya ko maître akasaki erreur di maître pona memaki esika nga na kendaka yango siko benga ki e modene erreur di maître. OK. Ozo so élève di maître te po komo luka nete o passenga donc on dépassé maître. Voilà. Donc c'est que ozo so élève di maître te okomi erreur di maître pona salaka erreur ya komema yo esika wana. Na ebite sur exemple na bo comprendre. Ouais. Poto kota na ba détail ya ba mangambo mususu. Faut bo landa na eloko wana boko ya ko comprendre. Bina file alobi bien. Alanda kanga na moi tina na butu.
Et pas yoka abangate dévoilant na média boy. Je vais expliquer bien non. Fabuka c'est ko bimisa lady maître. OK. Misu na ngai. Pono à combattre erreur du maître. Mais ce qui tozo bokoya ko comprendre que na lady maître na maître moko bakotika erreur du maître si ma po erreur du maître azanine. Akendaki trop mbangu azalaki na maîtrise ya spiritualité tellement maîtrisaki moi spiritualité o azalaki nango akoki ko maîtriser ngote po abatela ngo yango moniki yango na ndolobela bato ke album ya bina filé suka ya nini o azobete ebeta te détermination et ebeta te po ake trop mbangu ake ba mikolo bazalaki déjà na miso ko former falaza na muntu o ako former bien azoki formation bien té na spiritualité bien té po to senga o monta ngo koti place ozui makambo faut o maîtriser ngo makambo pe lingaka maîtrise spiritualité lingaka maîtrise kisi elingaka maîtrise muntu nyonso ta simba kiso bata muntu depuis to pesi ki sembongo neta ko mosala mabe mabe nezani akomo bimana basa baninga na ye akomo bimana basa mabala eza nango ekilate mais akomo memango pe faux donc ça dit manque à maîtrise manque à maîtrise mais c'est déjà la spiritualité bien yé ko senga ki c'est pas nanga ya mbongo que na pesi parfois porte-monnaie magique pour te faire du bonheur ou bien na pesi valise magique na sentir yo ozana maîtrise de soi et ça la ngape bien ya ko faire évoluer mo ndengo ozana boy to évoluer ngo boy to bakisa boy et kende bien mais ça déjà le monde déjà ko yokene nango faux na komo lukele lo mo pona ko isa potango ozonga na kale OK ah tika to le bandant la mona saint donc on te mona permettre mutu mususu comme na mbongo après un moment donné à chiter banda chiter azonga rappel sur na mbongo te maîtriser ngo te et puis personne qui déjà mataki ba chiter so esili. Donc c'est difficile au cas comme c'est difficile faut que o banda siko ko sala suba ba recherche te okoya ko zonga ba zongisa yo ndenge fabrika sazolinga azo. OK. On sentir na kende siko ba mo na question na. Pourquoi ya wana ezaka Marie Paul te. Et après ba ministère belé pe ba sali ba shit. Ndenge pe héritier pe azo risquer pe asala pe shit wana. Parce que shit héritier utela na ba angle nini. Expliquez-nous shit héritier ko utana angle nini. Na kati ya mouvement tozalaka na spiritualité ya leader na ya mouvement o ils ont encadré mouvement ozolanda très bien protection ya leader na ya mouvement mais ce qu'on a hérité ezo senga nini omoni ndenga betaki stade raté parce que sacrifice o basenga ki asala ki angote azalaki trop sir na epé trop sir ba vie na ye ozolanda parce que tango ki akutani kozonga ne sali moi shit ozolanda siko ndenga zolinga bimisa chemin de la gloire ezosenga fo asala sacrifice ya mouvement ya ye moko personnellement te ya mouvement po ba musicien bakoli mais en ça là je n'a retenu un aspect mobile en ça la sacrifice à mouvement de nini aussi longtemps que eza album na ye moko personnellement eza album ya groupe te merci pour ça la sacrifice à mouvement esenga ka album à groupe te mais na kati album no ba musicien pe ba oyemba oso to landi bien toke même na maison mère ata au monique album ezaya wera mo mona ke ba musicien nyonso bazalaki déjà na succès pesa ra force na kati orchestre très bien et pesa ra force na kati orchestre sacrifice à mouvement on a pas tant chemin de la gloire yeba ke na kati chemin de la gloire et cheka te muta sala be fort na ba musicien pe bazana bazana fort ba mutsu pe ba acha ba vocal et na ba vocal mususu ekanga ko leka chanson oui que senti nzembo ngo zaki be batu bazela ka vocal na ba yemba est-ce que vous comprenez très bien ndenge pe ezosenga na kati ya chemin de la gloire faut basala sacrifice à mouvement so bolandi bien depuis album wana ebandaki ti lelo ezobima te pourquoi po bozolobaka si esilaki bobimisa c'est-à-dire bakobimisa na ta nini ote bakobimisa bazela formule bongo babeka mpe autobimisa album azelaki formule c'était ça obetango 1000 ans 1000 démo ebimaki ezelaki po yeki kutana na album afali tokos 2 à moins que je m'abisse ebangaki yango te mais siko bino bo banga ko bimisa album maître excusez-moi na fongola moi parenthèse amki to zongela makambo héritier ou zongsango moi parenthèse mki na fongola
pourquoi ba musicien belé bazo banga spiritualité a Fally Ipupa à niveau likolo à l'équipe ba koko na biso ou comment ba musicien belé bazo banga spiritualité a Fally Ipupa pourquoi sacrifice a Fally Ipupa qui dire par rapport ya ba sacrifice na bango butu eza sacrifice OK makila surtout na kati ya monde de musique déjà et pas Kofi déjà a mema ki Fally bisika na ye azalaka ce place Fally a komaki sacrifice o asalaki yango mutu ko atteindre place nyonso akota na spiritualité batali genre sacrifice asala akozalaka plié toujours le colo poti o sacrifier papa na maman bino bo sacrifier parfois ka frère obe o sacrifier ka parfois frère en mouvement est-ce que okokana mutu a sacrifier papa na ye na maman na ye non très bien mais donc ti akende abima libanda mboka tango déjà azo présenter déjà sacrifice na ye ezo permettre yeba mememba la moko na plus haut que possible olomona donc ti azo kende kuta na mbala moko na milimo déjà ba milimo bayebi ke sacrifice na ezo pesé donc ba milimo ke sacrifice e pesé sacrifice ezo pesé ezo mema ye mbala moko na ba niveau ya likolo ezo mema ye mbala moko azala likolo Fally. Parlons toujours d'héritier parce que tout le monde a une parenthèse. Du coup, comme ça, du coup, tout le monde a eu héritier, Azui, et puis il y a Moïse Mbi, il a cité Bethel. Et puis il y a une église de Simbarate. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on a un accident. Oui. Na kati accident, mon ineti nani tozongi na mwa muketu fo na entre parenthèses ya fabrication. Tant album, tant orchestre tozingi ça la sacrifice à groupe. Et bandai quoi donc to lo bango bien liwa e bandai ko tambola na banda et rataki na adada ozo comprendre et pas Jonathan aza musicien au fabrica ça résonna qui même pas ça la sacrifice na ye mais ezui yango moni alelaka ye mingi sacrifice wana ezaki ya adada nde raté nde pas Jonathan ndenge moko pe pas héritier tellement orchestre zo senga sacrifice à mouvement na kati accident wana esenga ki faut sacrifice et salama na kati mbala moko mais siko liwata ngotamboli emoni muntu te oyi akoki ko sacrifier na kati ezui OK ozolanda siko po aveugle ba mission et po ba mission ba komo banga chemin de la gloire Ezra Mabé pas aveugle siko ba musicien na ya sali nini tokende pa Moïse Mbiye pasteur pour te témoigner ba musicien ba comprendre que mais bine biso na église c'est kazaki na intention mabete mais tibolo babo maître David aloba voilà si chemin de la gloire ebima sacrifice et le salam maître il sera pas possible que sacrifice donc ceux qui sacrifice wana salamité chemin de la gloire et salaka et bimada tentel et bimada tentel et bimada tentel et bimada tentel donc envoyer ceux qui total peut bien il prête pas auto ça la sacrifice à mouvement guitariste na autokufo bidé oui mais et approcheté par rapport deuxième volume album Ezoya ah bon non bimide OK oh mais ni osé bana mboye le kate deuxième volume il y a sacrifice on les a plus pour la deuxième volume na spirituel na spirituel tant a beti premier volume atali et beti penza tendenga kansaki azongit maître nini na sala po et beta deuxième volume ça la sacrifice à mouvement yango esenga ki sacrifice à mouvement guitariste na kufa po kaka nde orchestre ezalaki eza pena na sikisa makasi te moi to comprendre des até mais ba utolela guitariste na bango oui na mona ba image même ba parce que bila filé attendait quoi azalaka wana mais nana fingo la parenthèse mo est-ce que ça arrive aussi na niveau ya sacrifice bo jour mutu moko o banga ba sacrifier bo sala en sorte que la spiritualité bo barrer yango po ba épargner et joyeté oh mais sacrifice c'est succès à mouvement ndeni wo bara c'est-à-dire pour aussi la mutu moko ba c'est-à-dire la spiritualité spiritualité et ponaka yango moko bino boko ponela ete yango totona mais tellement ceux qui sacrifice na biso eza ben to barrer ben to l'homme c'est ben homme terme ben l'homme c'est andi on a fait comprendre une question
question. Change question. Juste la faire comprendre orientation à question. Non. Non, même pas. Nalina faire voir yo et c'est qu'on a orienté question na ngai. N'aspect wana, ce qu'on a niveau groupe. Il y a ce qu'on a lobby na niveau groupe. Spiritualité moko taponaka. Nani fo azo. Yango na spécial exemple na kati ya ville la nova ezala ki fo adada azala ki sacrifice oyo ba en tête ya mouvement ba yeba ki adada zokene. Mais spiritualité poni ye moko Jonathan. Yango monike fabrika salela Jonathan makasi tilelo chemin de la gloire peso senga faux sacrifice à mouvement pour atteindre azongisa kombo na ye ndenge batu babanda yokele na 1000 anges 1000 démons. OK. Pour ça sali bongo te ko ya ne mobimba yango na ngana za spiritas. Donc il y aura que shit libre. Ngana za spiritas na linga héritier. Tina aloba boina aloba pona ko linga héritier te mena aloba po na zo loba po to ça l'émission spiritualité de faut détailler spiritualité bien. Mais pour avoir le côté na question maître par rapport à spiritualité est-ce que maître ezape na ba musicien ba tumisu ba lukayo par rapport à ba sacrifice bani est-ce que yo pe et pas na yo sur mutoyer il faut ça ka sacrifice ya makila toté te biso siko na kata bokoko sacrifice ezala raté ya makila po bakoko na biso balinga makila te voilà parce que na kati ya domaine na biso ya magie noire na kati ya spiritualité na biso ya magie noire sacrifice ya ndeko no moyindo ba ancêtre balinga moto ya kosala sacrifice ya makila na yo ba ancêtre balinga donc na kati ya makamba maître David na spiritualité maître David bokima na bino te sacrifice ezate ba condition ezate soko landi bien soko landi bien musicien o nyonso alandaka nzela ya bokoko azalaka na ba sacrifice te comme nani Ferre pardon Ferre donc Ferre ya ça plus na bokoko donc Ferre aza plus basé na bokoko yango moni soko tali bien Ferre batu bazo tia misu me ba kokete parce que spiritualité n'est pas puissant abombami musika et pas ba ancêtre na ye obiso tiozo mona biso tozalaka puissant na monde mundele nano banga biso magie blanche et banga magie noire. OK. Ozolanda magie blanche et banga magie noire. Yango monaka recherche ya magie blanche et ya na magie noire. Magie blanche et ya ko la recherche na magie. Oui oui. Donc on attend quelqu'un na bango. Magie noire. Très bien. Attends moni te biso ba izongaka. Pour ce qui ba ndo zongaka te ngambele bakata bakoko na biso maboko te po ba yiba mayele. OK. Pour mayele na bango ezaki nango koleka biso. Siko boya ko botola ba mayele na biso pourquoi? Faut botika la biso ka oyo ya tina te mais boya kaka ko luka ngoti lelo poko. Ce qu'on différence ni ça entre non c'est la ngana nous par rapport ya Ferrego là. Mais na mona ki na stade de martyr ya Ferrego là bat bakufite et lo mo esamite mais stade ya fali poupa bat bakufa. To mona pe stade Wenzanson ya kala bakufa. Quelle est la différence dans ma stade à part sacrifice naie à salé à papa naie na maman naie azape na ba sacrifice à salaka ya libanda boy. OK. Yango mona na kati ya orchestre naie po bogozo ngiselanga pe question wana na kati orchestre fali pourquoi ba sali sacrifice ya orchestre te. Oye moko déjà orchestre bengango groupe d'accompagnement. Do yende base nyonso do bino bokozala te yende donc a do bino te ngande nyonso ngado soko lingi te okei ozo comprendre soko sala ba recherche na kati ya stade ya Fally Ipupa soko bolandi be Fally Ipupa lobaki ata bokoya te papa na ngana mama na nga bakoya do tibaya c'est que ba yena ba demo baye na bandoki baye ko sala pe sacrifice humain na katika wana yango bomona kike batu pe bakufaki. OK. Makila wana etangaki oyende bongo tiaya ayaka déjà na nyonso na ye contrairement à Ferre pas de Ferre na to lo bakoko balingaka sacrifice ya bayindo te do ti Ferre asimbami déjà na kati ya spiritualité ya bayindo c'est que jamais sacrifice au monde fou les alaki ebele batu bazalaki plein pour na autour de ce stade ouais waze quoi auto de changi changi pourquoi atoye koluka ngai yo waze quoi na salelo kisi poto ni sasa na osala te poza nanu
to benga ngo bien ndenge pasteur na bino benga ora na weza muke. OK. Orobeta nini kuna? Bon, parfois ndenge ga lobaki akoma makaki epa beta martyr. Po ya lobaki martyr bato mususu babomi, basali ba sacrifice. Ya sali ne sacrifice te yango pe atondisi na epete. Fallait asala ki ba sacrifice bato bakufaki ebele. Donc spiritualité ya ba musicien to meki ko décortiquer ngo eza yangwana. Donc na kati ya mouvement et c'est ngaka faut sacrifice à mouvement pour mouvement et to moment pour leader à to moment kaka ye mokoti. OK. Mouvement tango yaka show et c'est ngaka pena faut bino nyonso botelema bozala. Et puis ça même moral. Ndenge ba BCBG bazala na kala ndenge ba maison mais bazala ba nini ya Kofi ba nini ba quartier la tezala qui on sentir que ato moni Kofi te mais ato moni ka Montana au sepela. Omona do ato moni na Kofi te ato moni ka Soleil au sepela. Omona do ato moni Wera te ato moni no ka Bill au sepela. Donc na ba jaro wana. OK c'est lingaka fo bongo. Fo sacrifice OK c'est bino nyonso bokanga na bokota nzungu moko. Pour bosser la paix fort. Et ça la ka leader te. Donc c'est un peu ça. Et voilà, je tiens à rappeler que ce bel bien, Maître David, celui qui est l'invité de cette émission, il est le maître spirituel. Vous qui avez des problèmes, donc prière, il y a recommandé parce que avant de chuter complètement au pesa numéro naïe, à la frontière à ce qui concerne la matière spirituelle. L'homme saint, lentement et sirement, nous attendons vraiment au terme de cette interaction. Naïbité sur le Baksa. Pour nous, nous sommes là, Maître David. Maintenant, on a posé ma question. De ma question de Maître David. Ça peut faire retour de la dynastie. Oui, oui. Deuxième volume. Naïbité m'a bien gozala. Bisopé ba tokocha misu. OK. Pour te soutenir rappel ata tokutani na leader te. Voilà. Pour omoni musique nyonso ezaka ya biso toza ba congolais. Voilà. Na bête na ko rappeli solo moko we rabeti na bête soki boko zongango. Ke nga bête soki concert moko boye mama moko ya ego yebi seke yepa kangaki mbula mais yebi ete. Boye moko déjà. Do ezala rapé. Ko tali pe na pouye boye. Na pouye bo en tant que homme spirituel. Ye mo tanga kotala nani wana Maître David potokuta na to bengana to zape na ba mero. Voilà. Abi misela biso volume 2 ya dynastie. To ko chama boko makambe ko sala po ye bokoko nga bokoko. Yango na tina nous nga porter soutien na yo porter soutien na ngai parce que yo plus bokoko ye pe bokoko. Pe azala bien solo bien. OK. Faire solo bien. Azala bien na bato oui. Mais colonne na mona nde leader na biso mo ba mawato na ba teseke zani. Ba sentir net mo elongia mabo sentir mo de. Oui. Et faisera ba concentration à dynastie des na mona on se kapena ndenga bando se kate faut sentir mo ba sourire moko ya bona ebité soki zani. Maître David, parlons maintenant de vous. Tout le Belasco na yo moko Maître David. Batu mingi bakomi ko critiquer bino ba maître. Pourquoi bazobenga akobenga boya atindi mbongo na ye akobenga boya asali makambo na ye ezosimbaka te tout ça mais bazoyeba te wapi ya vrai wapi ya faux c'est-à-dire ba charlatan bakotebele o ngai nani nini ya temple o ngai na boye donc ngai à chaque fois bon non tout on voit deuxième question à chaque fois va mettre les caca face à la démonstration est-ce que c'est important et puis tu vois vrai ndenge nini Maître David bon au moni na kati ya likambo nyonso etambola kana vrai na faux voilà likambo nyonso te ezalaka vrai ata elambo omonaka bo original na pirate ata okecho omonaka oyo original o pirate mais eloko Maître David akoloba makambo na biso ekoti mingi mwa mbuyema bato o babenga biso bazoyeba te nani babenga o akospese solution na ba problème ndeti o bogarbo bato bakokima ataka Maître mwa bogarbo ya te kasi musala na malamu yango musala na malamu yango ezokomisa nga boye OK. Ben, tu tournes dans le est-ce que tu as déjà monté au que Maître David? Non, même pas, retour est raté. Retour est raté. Donc, et là, on a le bel abattu Zaranine. Oh, moi, na morobo abimi na kato, ngai satana, ngai démon. Oh, c'est la magie nine. Oh, na c'est la magie blanche. Mais magie blanche, batangi là. Vraiment. Ce que yo tu comme quand na âge, tu sautes le bito balancer na ba 30 ans. C'est que tu causes le âge. Donc, on a 22 ans, 23 ans, c'est total âge. Ce que banda y kotanga science na âge nini.
classe nano silisaki yango na âge nini mpo otanga livre mpo osalela muntu porte-monnaie magique mpo osalela muntu portefeuille du bonheur mpo ti osalela science ya mundele c'est que fo otanga yango mpo oza mundele te faut pas apprendre yango ko apprendre eza lokola biso te ba maître David ke obotami na spiritualité okoli nango balatisa okibondoki depuis kibomwana ozandoki ti ozokola po lelo koma mnombala moko grand maître onga na yebi na kata spiritualité mundele po koma grand maître fo bimasuki ya pembe ataba atanda to soto ke na ba be po otanga peno koma obima abe fo peno otanga ah oui faut que nous ayons un petit séminaire. Donc faut sentir que yo le kaki yango wapi mbala moko yo maître yo satana yo mbala moko démon okomo pesa batu mbala moko porte-monnaie magique okomo pesa batu portefeuille du bonheur. Poko pesa mutu porte-monnaie magique pour portefeuille du bonheur faut à la grand. OK. Faut à la grand na kati monde spirituel. Donc maître aux grand. Ah, maître David est à grand. Voilà. Maître David est grand. Pour na bandi kibondoki na kibomwana na koli nango. Donc naza nango na makila. Et puis mais on bimisaka ya kibondoki. Et là batu non. Ya nga bo expliquer ngo bien. Pour batu ebele babanga. Ouais. Batu ebele bika ya kibondoki za mutu azo pumbo na butu de kindoki. Le terme wana kindoki. Quand c'est ça magie. Ah. Bon magie. Ah donc kindoki est égal à magie. Kindoki bon to donc maître ça la kindoki nazandoki andenga solo ya boberbo naza pena ndoki na ndenga solo ki bogareze ndenge botameli ya ugana babota mango ndenge naza ndenge na botameli soki pe moi musala no soki nango bien bato ba remixer moi elambe zo uta poto moi nini ozapeka bien po omoni batu oyo balandaka biso surtout bana poto mingi balandaka biso akolinga pe maître asimba kaya za la pe propre et tout po akoya pe kin po baya botambola pe botambola pe na ba faire musu musu pesi parfois portefeuille du bonheur et a évoluer aye akomo tu na pe makanisi nini na kosala tolongwe na kati ya spiritualité okomo pese pe makanisi neti to uto na nini na Congo Central to fongola ferme moko ya munene ya bangombe. OK. Moi na pese ide fongola ferme et tout ndengo zano na poto bangombe pe ababotama ngape na Holandela to omona po komo na bangombe bele makambo pe fonga. Do fonga to ba ONG sala boy o pese pe muntu makanisi. Ozolanda to tika o pese kaka mbongo pamba te o pese na makanisi. Voilà. Bokomi déjà famille bokomi famille po yepe monde likambo comme le père spirituel ne voilà monde likambo mais c'est tellement makambo mona kuta na ngote ke na ngoboy Hollande do yango to lobela kibondoki o nga naza nango neti nga maître David naloba kibondoki ezalaka mabete kindoki mais kindoki ekomaka mabe na muntu amabe. OK. Kindoki eza place pouvoir na biso ba yinde bomba mi po mundela kota botola te. OK. Omona te kindoki yango ezalaka ekungaka te po nde naza bo maître David si nakende nakoma esprit fo natika kibondoki na ngai pa mwana po ki pouvoir yango ebunga te mokolo tokoya ko atteindre indépendance spirituelle po tobimisa mayele ya kibondoki ekoma na mo. Et voilà, merci beaucoup, vous étiez tellement nombreux de nous suivre de partout. Nous sommes pratiquement à la fin. Je ne peux pas finir cette émission. Je ne peux pas finir cette émission sans pour autant qu'Ozong c'est la source aux paroles et pas à Maître David. Tu profites de l'occasion au petit numéro de téléphone, mot de la fin, et puis comme ça la plaisir na bateau et balandi biso à travers le monde entier. Bon, Maître David, apesi bino, merci na ndenge bolandaka numéro maître David soko sana besoin te eloko zo déranger za ndenge nini ata ozana posa ki o maladie moko esila te depo bala ki oboti te o depo okenda poto zo mokanda te depo okenda poto makambo no esimbaka te famille ba mibali ba bala te bana bande kwa basi bande kwa mibali bazwa misala te bande kwa basi ba bala te contacter maître David okozwa ba solution na ba problème nyonso zo déranger numéro maître David eza plus 243 89 31 39 725 plus 243 89 31 39 725 na YouTube nanga magicien David au mona makambo nyonso o nga na sala akuna magicien David na page nanga eza secret spirituel donc bah comment vous appelez? Il faut bien préciser page Facebook page Facebook eza secret spirituel na kati ya YouTube magicien David. Le numéro contact il y a WhatsApp eza plus 243
89 31 39 725 po bakoma mingi kozwa pe ba image nanga ba changer numéro OK muntu mususu abenga benga yo mais numéro pesa ki na émission soko moni numéro o eza na 725 te ce qui ngate OK. Et voilà, merci beaucoup Maître David d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi Hervé Bostapen et Tolomolo Mobali. Merci à l'assistance Yakabe. Merci beaucoup à la noblesse oblige Mavembo. Fitir, juriste et la grande sœur de Johanna Gladines Mavembo. Merci à Simon de Switzerland et l'ambassadeur. Merci beaucoup à Mumberto Nsikou, un pauvre qui prend des riches en charge depuis Luxembourg. Et sans oublier, cher cousin Andy Bopinda Nakati à Paris. L'homme saint, nous sommes pratiquement à la fin. C'est un réel plaisir de co-animer cette émission avec toi, avec un magicien de taille, un magicien stratosphérique qui est digne de son nom, que tu co-animé ensemble. Et j'aimerais bien que au PCP, big remerciement, ça fera plaisir. D'abord, on a remercié notre maître David. On a démarré à passer une émission à Bino et ça facilité. Merci maître David na considération d'abord. Et puis merci à tout Balandi Bisso. Merci à Simon Mavembo na Kata Switzerland. Merci à Balobi Mami Mukanya Mona Poto Yatongo. Et puis merci à tout Balingaka l'homme c'est dans un conseil. Bon continuer, bon s'abonner, bon partager élément vraiment sur tout ça et que zala bien makasi na suksa kanaye. AM Mundabi. Sarah Mundabi, moto achaka motema ya papa Kimia. Ciao. Bye bye. Merci.